Ça a déconfinement au Salionde. Ça a déconfinement, oui. Ça a bien pour les gens de l'Europe. Bon, on est très content, parce qu'on a fait au moins 4 mois. Bon, la ville était vraiment paralysée, Bon, maintenant, grâce au président de la République, la vie est revenue depuis hier. La vie est revenue, comme vous voyez, nous sommes à Capella. Donc, c'est l'ambiance. Mandignon soit personnalité TV ici que soit Mibino eza homme de 45 minutes Dolia Kambi là sans courroise kakande na sabino que TV za nango radio TV za rabili le Dolia Kambi akitina Capella botala ndenge ba déconfiné ville à Kinshasa ambiance eza koyinda vraiment ana Capella babi Capella ne makambu Capella so ngolia ngulu bien soko utika rapoto okitika na kati ya kin awa place kolia ngulu kitoko eza kaka awa na Capella ndeto yokozwa avi ya bato bateka bangulu awa ya bato nyonso baye komela awa balo balolenge ni bayambaki message à président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo wana bozo monanga nazozwa avi ya moko na moko awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a ni oko se présenter na bato nyonso dans la personnalité TV. Tonton Henri hein. Ok, tonton Henri, message à déconfinement oyo oyambaki ondeni en plus pe ana Capella comment kimi ya bato sondol kabalia ngulu banda olia teme lelo tout le monde au monde vraiment ambiance eza makasi okoko lo bani. To remercier président bisolo ka c'est biso bien. Donc ton nom mi meta to mo lo nga longolo nga tuka to bena c'est biso lengi makasi tara Capella ouais il liboso. Dans ils sont ngine za fois 10. Donc il faut 10 deni ba poto babi Capella zongi fois 10 c'est que bepis na ngulu e bakisami lisusu to ndeni. Il faut 10 dans sens que public ezali liboso eboti penda bon. Omoni nyoso ka mutasala ngeza nzambe. Ba malade ezali na ngombe nzambe de pardon ngodo taka Congo prier le kaka nyoso dans mabeko za te. Donc remercier nzambe ninga fonga biso masolo na présent biso umela donc yo ba kutu mingi su ezate. Si ba poto ninyo banda ko banga oya Capella ke baya na bango lia ngulu déjà ngulu ezongi lisusu fois 10. Ba poto bon sobo ya po mutamda ebi na mamonde kendelaka bana France te besono ka mbote ba malade ya ngo ya parti bon côté nzambe ne solution sobo ya et ça c'est bien bon mais surtout nous ka ba bonne dormir le bateau jusqu'à wana. Merci wana moni maman Doris Lema la personnalité bozo monanga déjà naza ana Capella bozo mona déjà ndenge batu bazo tumba bangulu ngulu ezo tumba mandeti kaka feti babi TV za radio TV za bilili bozo mona déjà wana nazo poussa déjà papa maître Patrick ye wana zo sa da ngulu mkome sa maître Patrick tokuti en pleine action maître Patrick koko expliquer bana poto et ça c'est que les nationalistes avaient un poste au ngulu ya Capella neni bosala ngulu ya Capella ngulu Capella ne lambeli bien benda ngulu ya Capella lambeli bien o tira ba pipi mbuma moto beli bien o asmata ba tira pipi mbuma poivre ba ki ba huile pepele o ngulu Capella pepele suko lingi pe mayo ngulu mayo pezali. On est aboyé, au salaire on déni. Aux arabes, il a mbeliara, mutumute ndenge nae. Lamyango, système mataba, 4 matungulu, 4 pilipili, 4 poivron, 4 ndembi, et au moins système sami boye. C'est très bien bateau tumba ngulu na Capella les années parce que ça on Capella ke musique comme tikuna na ba Paris na ba France na Allemagne ba tuyo so bazoni ngaba ya ngulu ya Capella okopesa bango secret botaka zakala ha to ndeni po ma mutakitika na avion ba moko yawa ça saka te mais ezandi et la milieu posé pas o ya et l'autre va même voilà m'a parlé depuis biso pe la mbila rapé je bani. OK merci bozo mona déjà on a bazo pasola ngulu ya Capella bomoni ngo dans les années fraîches non ba lambi ngote. Donc, pour ça n'est pas papa, il y a Zokata.
a expliqué ngai ndenge ni ba kosalela que na monio déjà ndo zo kata boyo koko expliquer biso o kata ko sa ondeni parce que côté musuda to kutaki déjà ebeli to kuto ba ne bandelo ko expliquer ba la poto ngulo baliaka ndenge bo banda ko lambo ngo ti ndenge komaka ya ko bela neza boye so to kati to kata ngo mike ka ba mona TV za radio te so to kati ok bozo mona papa azozwa déjà azozwa vraiment mbeli azola sonde azokata bozo mona ndazo kata ngulu ti akocha bepis bozo mona vraiment ndenge azokata bana poto bozo mona bazembala bozo mona ngulu vraiment fraîche awa na kapela babi nulle part ailleurs na moni pe lisusu ambisi bazabaka na motema mon général John Kimbabu toza biso kana ambiance a kapela babi ngulu ndengulu nde place kolia ngulu esika musu ezate kana na kapela so komi kana Kinshasa place kolia ngulu musu ezate kana na kapela papa ok chez maître qui Toms ok maître Toms expliquer biso ndongo zokata na ozoloba to pesi malobo mboka ne to kata boye tono kata nyama nanga mike après na ko saisonango soki na saisonango na tengo na tono kuna ekoti moto tango ekokauka wande to olongole koma rasko boye tango ekomi boye to tiebe épices après to kokanga ngo susu to zongiso na moto 18 ans po ezangulu ezalaka na tenya esengaka fo ebela bien ezalaka na tenya siko na nina ba bosomba bangulu ba âge nini po bano bazolanda ba diaspora nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba kolia pe ngulu o ba yebaka bobi ke ngulu za tenya siko bosa ndeni po boboma boyeba ke ngulu za tenya to ngulu za tenya ngulu tenya ngulu eboma maka na moto tango lambi fo ezwa temps tant to lambaka ngulu ezwaka 1 heure du temps tayo olambisa ngulu na kapela sombi seka pendant 1 heure du temps tie kobela normalement faut azela pendant 1 heure du temps ngulu ebela bien elemba mikobi etikala na moto pour ngulu tenya na ye wana nyonso etikala na moto tango ebelaka bien ebelaka vraiment bien tango ekobela bien yango ozomona ba client baolanda biso mpona mosala biso malamu tosalaka na chez le maître Toms bozomona maître Toms azokata tokomona ti akotia bepise azozwa na temps ya kokata bomona bino moko ti ekokoma ya kobela maître Toms ndokati boye bepise ni otiaka biso totiaka jimbo totiaka céleri totiaka ndembi totiaka matungulu totiaka poivron totiaka aubergine tendresse wana baseka bepise na biso tosalelaka ngulu na biso na bino yango wana botiaka eloko mosusu te bana poto bakoma obanga na bi façon bozo sangwaka mpe ezokende mosika seke botiaka mwa eloko mona kati bana poto baomoti baloba yango mpo bayebi oyo balia nde baviva bango mo bakende kosala marketing kuna bayebi bisengo bamona chez le maître Toms yango bazalaka na confiance na biso ti lelo eza bato baza poto batindaka commande tosali toteke aéroport bamemeli yango kuna bokoma ntina niveau ke bolambi awa moto aovoyage amemeli motu ok bana poto balobi estate ke le nationaliste so olingi olia vraimen ngulu akapela eza yango mpe grave te ope esika obengi bango na nimero na bango bakotumbela yo se bozala na bato na aéroport to ndeni nimero ezali vraiment soki obengi tosala mosala so esengi toende otiela yo toke totikeli yo nimero yango nini pesa bana poto nyonso baolanda biso na la personnalité ti 090 20 243 90 plus 243 90 20 38 54 na orange toza na plus 243 89 19 56 991 aire bozalaki confiné bozalaki ndenge nini na bandako mais tomoni message ya président de la république Félix Tshilombo alobi a déconfiné ville ya Kinshasa ambiance bomoni na kapela pe nde bozonga est-ce que bozoteka nde bobanda oteka liboso to vente ebakisami vente vraiment ebakisami mosala ezosalama malamu par rapport ndenge malgré tout batikelaki biso mwa temps mpona biso bato biloko ya kolia mais na ndenge mokonzi ya mboka afungoli makambo na ye vente vraiment efungwami su makasi
otozaki na problème eloko yandaki ko déranger biso place ce qu'on a mbangulu ko vanda to bandaki ko teka mais ezaki osombi OK na ngondako mais pour le moment comme que osombi ozipe place na au lieu ozape certifié quand même to sepel na eloko mokonza mboka asali nzamba zo lokumu nzambe apambola. Merci. Ok, papa namoni papa lisusu aza posa koloba ndeko nanga ko lekisanga ka mwa muke papa posa bo micro mwana ko makuna eza te. Ok papa loba liloba na opesa message. Bon, en tout cas ndebo moni ngai ko babenga Maître Tomis na rappel boyoka zai ngai bomona bolanda na mission na bino. Na okata ngulu na oloba donc musala déjà comme expérience. Alors tane sengo mingi na kokumisa mokonza mboka ne loko auti ko saela biso asabise loko to satandaki na ngote ke ko yiko sa maboye. Yala suna calculité ke ba ko fungula biso na brusquement boye. Mususu ba lobaka janvier, mususu ba lobaka février, mususu ba lobaka makambo ko tika la boye. Mais komoni basali biso surprise moko boye. En tout cas na mokolango esengo to zalaka nango nanu. Tebi ke nyonso elegaki ya mabe surtout pona biso batangulu esengo na biso eza bar. Baloba batangulu eza na oka bar. Esengo na biso batangulu aliboso eza bar. Poni na ola mama musu ngai mama pe kuna fandi papa fandi aozela mama musu na e aotala onde ba osala ngonde ba osizoni aoza pe mwa mayele moko boye. Ye moko pe ekosa pe moi sengo moko ba tumbi pe moi musuine na ndako papa nde azomona boye mais oyo komaki papa e kaka pa o tena chassa kei o esengo ezali mais e mutu amona pe musuine ba kateli a hotela ngoninga ba ola mbango eza esengo makasi zone botekara Maître Toms batekara musunya ngulu ndeni so mutu uti poto aye alingali ya musunya ngulu na kapela botekango par morceau ndeti ntabato par kilo. Non, tu bandaka musuina ngulu par morceau. Alors, et tu es côté à l'angout au somba on a balance pour te faciliter ma cambu. Et angout au somba on a balance, tu es on a balance. Tu bandé na demi-kilo, tu matina 1 kilo. Alors, commande nyo sozana ngo posa. Commande bandana. Demi-kilo eza combien ba la poto ba olanda biso. Na moni za notinte ka fola mazambi et toi la mboka kuna pa namba olinga ba ba prix wana. Alors demi-kilo na moment za na ka moins de $5 8000 francs ba sailo makambo nyonso na kati pisi nyoto salaka na 8000 francs wana aussi demi-kilo ya ngulu olia ngope 2 personnes 3 personnes boza certifié 1 kilo. Comment on a net oyo bazokata be piso. Eza combien de kilos to eza demi-kilo? Exemple malamu oto za nango auto zomande ba tie pisa elengi boye eza 1 kilo ya ngulu akila ba commander fandi kuna na sima tozomona bango tozosalela bango eza 1 kilo to servir bango olengi ya malamu o eza ke client aza certifié na ke ya malamu tozala nango bomona bino des autres libanda na ti akei wande yango bato pe to benda bato ebele pona kei wana to sala ya ba des autres papa yaga boye mama yaga boye kolanda teke basala musa malamu te kapela suka baloba ke poto ekita na kapela poto ekiti na kapela ba poto ba poto ekiti na kapela en tout cas maître na nga expliquer nga ke poto ekiti na kapela ni poto ekita na kapela parce que nde to za boye na momoko to mona ke to za mwa retard mo boye to za la chaque soin okomona bana poto nyonso eza na Londres na France na Allemagne États-Unis toyambaka bango awa chaque elanga donc poto ba na maoli angulu awa bana poto solingo mona bana États-Unis awa yaka na kapela mbango beta moi tour okuta na dika na kapela ndenda beaucoup déjà na ko la soki mususu ba awa bafandi kuna ba to benda bango ezati mi baza déjà donc tane sengo makasa mokonza mboka po ebike bana poto su bazo bakisa malisusu de plus en plus to mona babakisami babakisami talaka to salaka biloko mona ngomba mina momoyo to komida 18h moins mais tia moi biloko na tikana na momoyo bangulu mibale mais tala ndenge tikali mokonza mboka umela Félix Antoine Tshisekedi babi umela talaka ndenge
bato bazoteka ngulu na kapela babi vente ne makasi tala to comme déjà 18h tala ndenge da biloko comme aussi là. En tout cas, si merci Nolenge, président de la République, a déconfiné la ville à Kinshasa. Papa nangai batu musu bazolanda biso na poto baza ba ferme na bango, baza bangulu na bango. So ba biba teke na ndeti ngulu. Ba boso mangula mbima combien po pe ba ko sa bango minga vraiment tellement nga vérité. OK. Nga penza na sambela na neyo a. Muta neyo ada vérité makasi. Vérité ne vérité, bato baza mangulu boye bande balela no musala na poele. Moi na poto, osai sa faire na wapi na minka wapi kuna na malu kuna na ndili brasserie. Kilo ya ngulu biso ne to somba ngo oto benga ka sur pied. To somba ngo na 5000 francs congolais. Oyo azake ngulu to bomi. Ndenge to pese lokolo, to pese loboko. To somba kilo ngulu na 8000 francs. Numéro na ngapé dia ekota na kati kuna so ngulu za mobimba ya bo pese ebe sala mbongo combien? Tonton Bazen a bimi selo bato balia ka mbongo. Ayo gagas ala na. Tonton Bazen bala. Maître Tom sa kapele na rappela bimi c'est vraiment vérité Ye ba bato bateke roba ngulu yo ka so balia ka mbongo. Voilà. Bon ngulu toza na grandeur par grandeur. Quand ngulu mususu ego pese 20, mususu ego pese 30, mususu ego pese 40. Na kilo ngulu oyo za déjà en dessous de 50 kg. Tolongola ba kilo mi balé. Oyo tigali 48 nyoto betango fois 5000 francs congolais. Ça dit combien mo pesa pringa so pesa ba benga sous songi. Ndenge za bongo 50 kg tolongo de tigali 48 fois 5000 francs. Vous avez déjà 240 000 francs congolais na ngulu à 50 kg. À poids 50 kg, 240 000 francs congolais. Et un des 120 $, hein? Oui, à 120 $. Ngulu à 50 kg. OK. Donc vraiment, bateau nous sommes à la ferme. Babingulu, il y a 50 kg, on a capé la basse 120 $. Ce qui va coûter rabino que 50, oh bakakola qui. Et bon on sera couvert na ferme. Bon, kokufa na ferme totalaka et pour ça kuna. Totalaka eta ya nyama oya uti kokufa na oya kufa ki déjà kala tozwaka ngote mais oya zake mutabengi ngai en tout cas pardon ngulu nanga za mwa pema makasi yaka to gauche to somba sala ape moi réduction to sala po ndenge eteke nango parce que soki elale pa na ngai oyo komida na eta wana lobi nango ebima bien te ango babenga étouffé na kozwa pex somba te quoi bana poto ba rolia mnoka ngulu kapela parce que étouffé ba somba na bango te kapela bazo wela ba kilia ba bi que veut dire que anta bezolia mandeti kara film ta besoin et ngulu ezolia makandeti na film ngulu ezolia makandeti na film babi awa nulle part alia oh babi ndeko lia ngulu assure toujours awa na kapela boye belé la kata kapela boza décide bozo mona. Bonjour papa, on s'est présenté bâtiment sur bazo la personnalité TV à na kapela Osara nini. Oui, comme on a ngongo était junior, nazali mukolo yanganda tabe ngulu procès 100 jours. Au intérêt c'est bazo le procès 100 jours dans junior yeyo. Oh junior ngongo président 100 jours yeyo. Un message au président de la République à déconfinement au bovandaki bozo te kansu bangulu na binote tango yokaki ba déconfiné okangindeni. Ah, c'est notre choix à tous, hein. Je dirais que nous va déconfiner, comme ce fait. Bravo, merci au président de la République. On a déjà pris mon second dans le Bakeno. C'est qu'il y a aussi l'activité comme vraiment à ralenti. Il n'y avait pas vraiment un grand pain pour nos familles. Mais aujourd'hui, grâce à Wanangula, il y a Mokotamboka déconfiné. Donc on est là, tu vas vivre. Tu as comme bandit, tu as la Penangulu. Tu as comme la Simbangoa. Donc, là, dans les bords. Dans les bords. Donc, c'est vraiment dans les bords. Donc, on a déconfiné, on est là. On est déconfiné, on est là, babi, cop et bandi, babi. Façon où capé les autres camarades. Les années sont moyens que président il y a staff 100 jours à battre la poto bazolanda biso babi sangona ke musika so mutaza poso lian ngulu awa numéro contact na yo a kozondeni c'est que vrai juge administratif na kopesa numéro na nga été mais na procès 100 jours tant ba on internet on a ba komona na cha numéro de téléphone les agents en place na ngai ba contacter na page na Facebook oui pardon même na
bon, non, ça publicité à Moutouté, mais bien n'a fallu pour pas. N'a fallu officiel, bah, mon ango, ils allaient, on a. Après ça, je suis chez Nyongo Gogan. Peut-être fallu. Gogan, Babi, tu écoutes la président, ils sont au liaté. Là, voilà, on va botat, bon, ça calme, on va parler. Ok, merci. Bonjour, nous avons se présenter à Bâtiment sur la personnalité TV. Bonjour. Donc, est-ce qu'on a au salarié à la capella? À la capella, on a été à Ngulu, tabac, poulet. Nous sommes laissés à battre la capella. Ça a des confinements au Salionde. Bon, ça a des confinements. Ça a bien n'engé fongwami. Bien ma casse. Mais par rapport à n'engé bakangaki biso ana. Mais ceci n'engé sali. Batika biso peuple a souffrir. Peuple vraiment a souffrir. En l'autre côté. Mais à tout moment on n'est pas fongol de confinement ou toi on a essayé pour fongol tous à l'aise. Mais à part ça, peuple a souffrir. A souffrir mais on y a un goulou parce que babi côté que baksami na capella ta la radio moko TV za radio ingénieur Betty Bendelanga tande batondi liboso ngulu bazo somba bazo banga kutu teke dollar eza likolo. Bon, to mesana déjà na makambo na biso na ba passe. Na biso banda kala. Bitumba wana to bunda yango po bana na biso lobi bakutana na yango te. Mais so moni batu bazo lia bazo mela bazo sepela bazo se penser belé. Pe bazo raisonner lobi na bango be lobi ya bana na bango. Eza na ndenge mgo ya mabeti. Vous comprenez? Mais to sepeli ndenge ba confirmer biso ba fongoli makambu. To sepeli ne basani. Nde ba fongoli makambu. Nous en français. Bon, on a la langue belge mais na congolais. Congolais ko ba poto balinga ba sepela quand beta quand on français. Bon, on a français, na ko loba na mais anglais, portugais na ko beta na ngai. Anglais na portugais ba bi nulle part il y a toujours la personnalité TV. Loba na papi neki na porte-monnaie dédié à repérer en interprétation. Gravina mawela ba bi bino boza na Angola. Na oza ka interprète pour interprète zatebino ne boza interprète. Pas mal. OK. Le capella, personne toi vivre bien. T'es combien Kaou, Chingolo, tabac, saucisse, tout doux. Et toi tu fais là bien. Ban Angola, ban Brazza, ban Gabon, ban Portugal. Tout ça en capella, tout ça sepela, tout ça lia, tout ça mela, tout ça seka. Mais toi tu fais là, j'espère à ça. Toi tu fais là, lingala, portugais. Toi conversation bien. Personne t'attendait, non toi attendais. Parce que en Angola, vous êtes belé bogoyoka. On a solo ba. Ah toi na kata kapia toi na sengo pour fongoler libiso. Confirmant on na kata RDC na Congo eza bien. Mais sur les mesures peuple congolais a souffrir. Peuple congolais a souffrir. Kolanda mascara ote. Dollar et matate. Nangola, dollar tolia kango. Tolia ka kwanza. Hein? Tosomba mutuka na kwanza. Tosomba kar na kwanza. Lupango na kwanza. Mais to va vivre bien. Pourquoi ça biso na Congo? Et peuple congolais a souffert ka tina lelo, tina lobby. Et ça passe trop. To aka na système a tia face, tia lino. Ya fa tina lobby na ngebelete. Tia ka face. Babiga ka tindika tia kali. So ba boyi ba kepo kapela ne makambo. Olia ngulu, olia ntaba, olia soso, o melanio soto dans le posa. Bière nyonso, attention $10, $20, $50 la capella au melango. Mais na passe et dans la RDC. Li nous ka cha face. Li nous cha face. Li nous cha face tindika chakal. Li nous cha face tindika chakal. Et c'est que les nationalistes ozo kamamonga nazoyo kawa. Ozo kamambo nazo ka vraiment Maman Doris Lema la personnalité. Babi li nous cha face vraiment. Babilieli nous tia face tindika chakal. C'est que l'ingelo bebele et le bebele oh yebi oh yebite atika la bongo. On n'est pas à demander. Donc merci. On a poto veut dire qu'ambiance est toujours dans capella babi boutunde tikaratongo hein et donc banga ezate kulune ezate hein
capé les a tranquille, tous autres circulaires, ils sont normaux, un gars ingénieur métier. Awa moment ninga akuti papa azote kama yé pas zo sepelaka na déconfinement. Bonjour papa, ko pesa kombo na pe sengona lo lengo kaki maloba président de la République. Ok, merci beaucoup maman journaliste. Je m'appelle J.D. Bilenkamba. Ok, J.D. Bilenkamba. J.D. Bilenkamba, bon, bon, je ne sais même si je peux parler en quelle langue. Tu peux parler même en français, ça ne dérange pas. Je préfère m'exprimer en français pour les gens de l'Europe. Bon, on est très content, on est très content parce qu'on a fait au moins 4 mois. Bon, la ville était vraiment paralysée, Bon, maintenant, grâce au président de la République, la vie est revenue depuis hier. La vie est revenue, comme vous voyez, nous sommes à Capella. Donc, c'est l'ambiance. C'est tout le monde qui est là, c'est l'ambiance. Maman journaliste est là, tout le monde est là, c'est l'ambiance. Ok, c'est l'ambiance à Capella. Ok, c'est l'ambiance à Capella. Merci, président de la République. Merci, président de la République. Bon, on ne peut que dire merci à Dieu. Parce que depuis que moi je suis né, d'ici là j'aurai 50 ans, je n'ai jamais vu cette maladie. Une maladie qu'on a fermé les écoles presque dans tout le monde entier. Les églises. Bon, Dieu nous a épargnés. Nous sommes parmi les pays épargnés. Bien qu'il y ait un peu de problèmes, bon, Dieu quand même nous a épargnés. Voilà. Merci parce que Dieu nous a épargnés. Merci parce que Dieu nous a épargnés. Bonsoir tout le monde. Abelo et Mekabangu na Londres. Bonsoir Tambo Revenga et Zanga. Je suis à Capella. Il n'y a rien. Merci président de la République. Fachi Béton. Bana poto commentaire vraiment au salami mingezate na sabino que à travers la personnalité TV beaucoup raté le remoroté bomoni vraiment de population quinoise va seper na déconfinement na maloba président de la République Félix Antoine Tshilombo nenga déconfiné ville bomoni Capella balobi ambiance zonga gogo na Capella tozande toza da molini ne bozo mona metoza ka neti tongo etanika siko na Capella bomoni bino moko bateki ngulu a Capella ba peseli bango moko balobeli ba pesi secret ndenge balamba biloko na bango na sabino que TV za radio TV za bilili à travers de lia Kambila Sankouroise boko et le comoroté n'a pas si merci n'a pas abonné ni sur la personnalité TV est-ce que Zoami Bino parce que ce Zoami Bino bambo tebele na moni en vient en vraiment babi chaque attaque aigle blanc tout à Paris na moni Zanotine Teka balobi kuna Bundes José Marcus na Bosani Pété Mamou Kole la prêtresse kuna London City na moni susu Estache c'est que les nationalistes na London City bambo tebele na Bosani Pété ambisi bazabaka na motema mon général John Kimbabu balobi veut dire na Capella ngulu nde makambu na moi susu gimvwa ma diva Westwood kuna London City balobi Capella ndezo sala que ngulu ezalengi ba onde ba ko lamba ngulu na pesi merci na Gravina Mawela na moni susu papine qui na porte-monnaie dédié kuna Lyon place aux Abambo tebele la pesi merci na ingénieur Betty au assistenga pendant ba interview nyo son asali au asali que be image ma bien ma propre na moni mama Doris le ma la personnalité